Yo na mobile compétent. Prestige. Ndako bana na tongo. Mama nani sombelanga miliki ya nini na tia bana. Ola école ça. Na pesa miliki changuba. Oh. Changuba na tia sinda. Na pesa schéma. So king original. Oyebi ke soko sali poto na tongo bana basi saka lipa 200 te. Oyebi? Lipa 202 personnes. Yo kata tia na basani boka loka banu. Balola tikela bango. Après aussi ça va na konimba na selo Wow. Yo ka mama kukuba no ba na respect balala ka vendre nzo ande poto. Faut yeba calcul ya vie. Na pesa ba schéma. So moni mwana committee zero ni misuka pali pele kwa muyibi. O message bloque ezangati. Keba na mwana lokoso. Mwana lokoso ayeba ka kiliso donc to lala na lala vente. Fumu ka tika na nzungu. So na lali avant ba ko pilenga ba ko lia na sima. O mwana fande de formation na kwa kiti. O ko lala te na otaya oyo nzo ande fufu lali kuna na to lali te. So to lala nzela ma. Boko. Le bagage ça fufu na ba chauffer tshela ali. Manga ke yaya. O ti filme te ekoki. Pero ko tikalite na ko tikala ni Nini. Bana. Sotolo mtembo. Nga taka bijeni na koti na journée. Madame, sombe kolo. Mwana fute minefa. Oye tikali chana nda. Ale toke. Papa kikiye. Beta masela makambo okoka. Tuna makambo chef a compagnie. Ba futa mukoni ni oje di bo futinga mabene ebidi bende na teki. Dans clair. O futinga bena bateli Musa lo futinga mabena yi. Na ibi. Beta ba solo ekoki na o. Yo metena matia na nga mutu Musa bungisa ba kamera bambeli ke nga na yibi ba kamera pona sesa nini. Chaîne. Na niveau na nga. Po mona mukili. Bengra ba ebele. Yango batindela ki oni. Yango pe na ebisi yo période to za classe ekomi au fele. Zongela classe. Ngana zongela 5e primaire. Na double te ya binoni. Nini 5e primaire. Na zonga 5e primaire. Bon tata 5e humanité te pour niveau primaire. Kuna koka te 6e kutu primaire na ko. Tala zala pia zala mukolo ke ndo fandela ndeko na yo. Soka ke kope simita ndo taka mutafene nga ye yo. O komi na ndo kana kite. Na matanga bando talo 3 fondiro lie mutu. Ko lipapo ngo matanga moko tale bendana. Mutaye matanga zotaka kote balambaka. Yo taye mute bembe to tande kote balambaka. Mboka fo. Ngala pona ka te pinga na ke bana mutu akomi fiaka. Mutu akofi fiaka ko sala dépense belete. D'abord amemi bino mikumba kosi bina ko sala salite. Allié na baktuko bo pesa ki amemi au fait. Ati epso nu bana na mwasi non. Atike bino charge. Et puis mboko ba kotisa na matanga bo bombela yango bato batikali. Bo sele so apesi $4000 matanga bo sele ka dépense à 600. Kutu 600 c'est belé 350. Oh. Kwanza ibaki nembala moko lo kwa mbala moko ala na morgue te bo bombe bebe na ndako bo finika ngo mungu akopola te. Bo fungole mungu bo dulise mungu apapola te. Oyoki bo sombele mabana wenzaluza. Bo betele siaka. Bo luka ko menisi ya quartier. Bo sombi ba sete na tomba. Bo beti bo mami ke wana. Po mabaya 4 goli atamo ba $25. 25. Akende bongo. Bo loué pe combité 270. Bo tele mande na rebo c'est la bise ki mbanseke bongo ko selo kwa mabaya. Parce que la temboli mako bo kote na 4. Koto bozole la kuna basobela ki mbanseke bo kene bongo. Ya bisoni. Akola mukatu nana oyaki nani no ke nani nani ke mikumba bana to zango banga sha ya kende ke bebe mba mobola so moni batu basaka kolela na suka sika kena banyongo na bango na mona ba mama quartier bakuna na tena mona defa ke na suka akwese na mbongo abaki on so telika baki ko le ndembeti ale la bobo bakosa biso so tolingaki nana lingai mobolo tolingaki mobola oyo amemi nenga kifunda amemi nyongonyo so omona te asalinga mabe on ba osimbeka kokoya te mama asimbe de personnes asalinga mabe c'est ka defeke $10 avadai ale de mobala tembeye po balele na kimia avoku fa mema ba nyongo poko leleza ami mingi tika ba ona conflit bisu bolele nyongo sunda ba mo sina zeme munene pesa mbeza mapasa tika ba na 5 ba telengana ba komolela na basini na leki ya mbala moko likamune talinga te okuna kanga kutongo ebe mamobola tala ba discussion dana ko sona ko lele zakadi yabo so linga yamba ya baluki ngai te mama makamna bi aba bana mo wai so papa zaki Pierre ba tema loka na nzala ipa papa kufi ipa yo
lipa. Bonjour, bonsoir, chers fidèles internautes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de suivre cette très belle émission présentée par votre humble servante communément appelée Blancy Casemiro de la presse congolaise. Si je suis là, je ferme de gauche et à droite, personne d'autre passe. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à votre chaîne. Je suis Lokamba Télévision, la chaîne où il a Sarabino émission au Bosepela Kanango partout dans le monde. Sans plus tarder, je dis un grand merci à mon équipe technique derrière la caméra. Je vois, je suis. Et je dis un grand merci à Montréal, Jos Lokamba. Je dis un grand merci à vous. Sans plus tarder, je ne suis pas seule à mon plateau. Je suis accompagné avec Pasteur John, le pasteur au Bolingaka partout dans le monde. Pasteur Roi Seki Sarabino, pasteur Roi Sarabiso va conseil. Nandenga ba blague mais ils a kamaka moko ya solo. Voilà, je dis à Montréal à Fongolanga na yamba invité na ngaya lelo. Pasteur John, je te dis bonjour. Bonjour ma sœur. Bonne santé. Très bien, par la grâce. Par la grâce, ça fait longtemps na yaka insulté. Donc, on était tout ça. Pasteur John, lelo to confronté ba jeune na biso ba lingi ko luka bongo. Mais bango nde baza makasi na kolata bilamba sika ba bilamba cher. Bon, c'est là-bas iPhone 13, 14, ils ont mis ma marque à Sikawan. Mais ce que tu comprends, bon, c'est là-bas miracle que les Kanzambe ou soit tu bon problème faut ba. Vie vie en gros c'est quoi concurrence. Concurrence c'est la tini. Concurrence na yo ko sala contre batute. Ça la concurrence ko beta défi que nzoto na ngana ko memango na ngamo ko na lukela ngonga po pesa nga raison na makokyo ngana ko koka. Pour puis anga raison natale la batu te chaque mutu soka botami azana ajo basaki lokwa mwana ba bomba ye ena aji moko bolinga su mama tambola na ote po komi na maela ko katcha prince moko kende parto ko bunga te so erwana e koma ka pena lero soko zana maela malamu te e bebisi fina yo o chefi na ndenga bisengo sawa ba projet ko peso avenir lo bina ko nunela wapi soko ko comprendre que ten ngamoko no ko zafina nga en charge avant famille edenga lokana komi na maele o na kosala na bombela nga po pesa ngalo bi raison na nuna nango mingi bazo muke o kama petit muke maela mukolo petit mukolo maela bana mike non mona mutu te na zoki $50,000 makwe akweya kochola ete po azoki akweya ki adekufa ki vie na mususu déjà tanga zui a profiter mbala moko o na zui na ko bebisa te na mona batumi bale basala cop baziba exemple $2,000 moko akweya moko akoma mungamba muninga mais basako pe bango miba basako moko nzela moko o to kena makamba ko sala boboto lokwa kinzonzi muninga finga ki dikokoto ozwi moko ninga ko sepela te tikanga sala bisengo tala basiba bango après 3 ans o basako ne 2000 moko akweya akoma okendo tala moko lokola moko aleke na mayele 2000 oyo azaka fungola boutique asala makambo kuta zande o azaka pirier engagé na musala koma lokwa kufuta lokola boy poyeba na bango mbaye na BBC ndoko yeba bazoke na bar oya zaki ne kontabimaki zoba oya bar lokola kwai na basi alingaki bango tu batimi po mbongo esili o bimaki yuma bamonaki epamba lelo komi prêtre babetele maboko tala mutu nzamba azosala na ye nzoka nde mayela bombaki mbala moko eloko esengi bakongole eloko nde fo batia bino na église bomi kabi na losambo sa koluka nzambe nzoto apesi po komisa ngo lobi folia ava bomba yo lia nsima na sa pongi abatelo mabe komela yo te oboyi kolia oboyi kokola mozosenga nzambe owumela okokufa nokima okota lola bateya bino verité bateyi bino mabe bateyi bino ya kopekisa bino kovivre nyonso eza lola kolanda bisenga mokili te eza vanité ozomona eza wolo pala te kokweya me kokoma na ngalo bifo nalia nazana na mokili so nzambe atingi tina sala 100 ans bopetinga mokili ava me age eza na moke nakonunela wapi nalanda lola noki bateyi bino mabe ba pasteur bateyi même te so comprendre nga tala na ote original yo kanga bien sambela nzambe ko bonge ko uta na yo bima chelo ni na moyi ko mona musala pamba te loko za na nzambe musala saka mabe akotinda batu malamu bafungelo motema ponzelo ne moti na victoire po balo ba tin fio asambela ka frère asambela ka nzela bande ya ko chola mandenga komi na mbongo nzamba za munene so yo kangi maboko mozo prier mingi boy misala ba mema awa naza mutu mukila te ozo pona ba misala ko muta maladi ndoko tape na ndeko bonga te bomengo kufa ya kotala bo bakunda ba na sa koma yana ba koma mokate ngasi na lala bena 0 wa pongi museli ngi banga longa mga na kufa ola muti ala mga bikeba yo na lena na lala des fois
ngabi la lelo eza mabe yonga nazo milo belanga moko okokoka ngai te okokoka ngai te njoka nde mama na mia nzale kaye ko pasizo baka mokate soki eleki kosaba prière quand soka lopango fandi bazo tante yo mingi otala mutu trop fate bande to na otaka mabe na butu mutu amekaka ngai ye nzo kolalaka na nzala misi mulili okolotaka makonga walalaka na nzala melaka pe maloko adine ebale la na nzala okanisa na ntongo batutu loka bandoki na mwana mama lupango asumba na kwa ndaku te est ce que mwana mkia kosumba nya boye tala sola nyo eza sola nyo mikumba te okokosa mfutema okoyeba sakana mia mokate esisaka mayele bapriere okosala bapriere lokwa lwambo ya mbwakela bokokoka wana yoko priere mutu ntongo avalamuka nayebi bino nde bomekaka bato bokokokanga te makila makasi olali na nzala yo changer priere eza mokate soki otondi okotika priere oyo nini ezotindola nzala mia naloba na yo mokate soki eleki 1 ekomisaka mutu jaloux bilobela de ata balakisi eza foya ndenge eleki yayo yi obeloko mia mutu anzala bangaka liwa te asinyaka nyonso tala kaka nzala elesaka mutu na mikate agrata na oyo basala na mafuta ya mbila mokola lulango boro na nguba bien mia kabele ata 5000 motoli yango oyo te wana akumi na mbongo mais soki aza piaka ngai nalia biloko aliyo to abana basele wana kosobo est ce que boliaka mpenza okatoyaka bomeka mpo matano nde bameka ntango baduninga beza bia bokende bokozwa nsima nzoka na coffre 3 makwiti nga moko 4e nde esaka kwa mafuta mbila ebela ya bien te na sala olemo aye bokozwa ya namoni mwa misugu efungwami nawa biso polele tala nzala elesanga biloko elala bashofa te osanti ke nde na olia biloko kala te na koleka diare mais otali siko so mpe na tie eloko te mafu nasumba diare oyo ekoya chance kaka biloko yango soki olia toleki diare ndenge nini okosumba nyonso te fo pile ndambo etikala affection nazokobisa ye tala nayebi mboka oyo yango moni mpo okima makambo oyo nateyaka bato na pete toke maleme zala piaka okomona nyonso okomela ngai piaka te atike kolongwa na moi ti mpo matete okokóma lokola osangisa na maboko eza te soki oza piaka okóma na banzala ebele mpo oza na olambisa te moto anzala te olie esi atondi apres 30 minutes akoka nzala moto azali mbongo te mais soki osimbi mbongo bano ozali yago mpe apamba mokemeke naoka nzala te mdo olekisi yo mpe naa na mbongo ere tondo kolia na lie yango nazebisa yo soki oza piaka mpo katela piaka corne yoka kokendaka mpe bandeko mingi to kosambuka maboyi kendaka na kopo bakolola metia mokongo na kompani yo moko soki osali pesa 8 ans nakei na kompani na osala 6 mois mbongo tuna kozwa na kosala ekonto soki emati nsima na mitiki na mifungolisi nga moko boutique papier mouchoir ube cabine mpona koma indépendant ntango okomata baba kosaka maseki te yokanga oyo azalaka na boutique te akabaka ba 500 soki obandi kosala boutique okaba te 200 te soki okabi 200 bénéfice ya bombo moya boutique emata eza te schéma vie comment peda maîtrise liesaka yo moko na kana yo ondiri olingi yo te ozolukela yo mbongo mozopimela yo mpo bombela yo voilà po comprendre nake cope na bimi na 10 000 na kosala tapage ya 10 000 teloko eza samedi natumba na kosala tapage ya 3 000 7 000 na kesi bamasa babanga na lelo samedi obimaka te nabeti calcule ke na kweya vi nange okomi ya mamemame ashi nangaki mokolo kotalaka bato soni so nasaka na mbongo na zwi dimanche lobi repo na koliela nakende kotelema bino botielanga fufu na bino nakoya zoba mokolo akolaka 5 bikisenga 5 vomena batele konti bomona nga na bar te me na pesi vi repo mpo barekokima te eloko ezangi batakisasa na ote original oyo bazangi kotelema une église yokanga très bien okoremarke okoza toujours na valeur tant ke bamona kosengaka bato te atoleki makolo ngulu te oyo moto asolo ye dignité koya ntina ndako ofandaka ofanda mpa ndeko amonaka fufune soki etebi batielaka oboyaka bana ne baloba te mwana papa oyo amayele koma biloko ndako aliaka te seke asalaka nzoka nde atanga te me apesa vi réseau propre akatela vi corner avant nzala eya asa bimaka ke kopa memi bima amema zwi mbongo okomona bana to ata bake classe bakanisi okolo otanga mwa moke telanga devoir oyo mpo bapesako biloko oboyaka seke oza na mbongo mais soki oza lokoso neti nga osalaka rien obanda kotiela mapa bana ndeko no mapa na ntongo lokola baboyi apres mikoke na bango ezosenga ntina bango batiki bakanisi bakende obomba yo biso melimeli bazodongola bazotala okoremarke ti mpo kozaka wana fufu noko beya kozwa bana ntango batikomonaka bando osaka na yo omona bana bakomisi babeta bale munduki bandeloko kaka boye na salongi eyo otirenga toyebi obanda ntongo ozaka lokoso ofandeli papa poliaka tokobangelo nini
Au moins soko mama bayibi ngelo kwa wa bana kata ozoto feza papa oyo noko obimi moyibi kwani tellement pire que l'équipe si va valeur on peut so ba secret à vie zana dignité to zangi mbome batu ba peso valeur eloko esengi na Congo mututu amitiki dikolante bomona mukola zo senga batu pesanga lelo sengi lobo kuna o mato mbibiri diki passe comme les batu nyos zande na maela ko batela 1000 francs pour pesa vie kilo yoka kende ko perfo ça na compagnie ba futo 4000 liaka 1500 bomba 2500 sala musala mo sala 6 mois comment na caisse à 100 000 francs obongi te me banzala mikel longweyo makambo atia sinda buli kuteki ekimi okodemake na pesa mape kawo komo soma mikate fallait bandoma omata bana bakolamba fufu ba chelo bitenga na kosomba kwanga lokuma ya yeso kina munoko bakoma bengo su ya voilà boye ba makamna halo avançons na ote opete bo mi sangu saba ko c'est la renvoûtement nga na bi schéma vie tala vie eza pete nzamba ko pimela ya partira kolela na yo nzamba ko pesa partir ko kanga mutema na courage yo quand tu vas te bele ba pambe ba ken église jamais quand tu vas te bele ba ngini batangi courage na mbama nzamba talité côté ba critère ko sambela zate mais côté ki bomoto na chabat akoki alela kate azaka courage nyosa azaka mona ngo no normal tikana fungula banzela azwa et abongi courage mabe na yo ba plainte au moins mtu na 5 milité oroba ka pianga 500 masa chebiso to lambité 2 jours peut na accompagner te na zo bobisa mafinga yo moko samba ni tala bango balamba kate chez bango bimiso zoba il est là na te original dans mon ingane ebini babomba ka limité ngala ko sambela nzambe na prier te nzambe pambolanga apambolanga nani asa pambolanga na santé na bela kate ngane na okota ndoto na courage na lukas na batela bongo nzamba tombola voilà ça na ko sa prier nzambe batelanga nde na butu na misala molile ko kanga te o tikalingana nga boni koyo changer net ngana ajo na kende mita sa ba siffler na pemeli ni moi c'est le kanga tipo kwa boy au 26 moko ya boniko atakutu na bana polele batukuta kasho bakota kasho ba bimaka temba kendo sa tabilanga na prison bongo nga changer tout fait apti lokola nga boy nataki tata na sana mwana nga fana bale langa na sana ko ya yo sana $5 tena lesa mwana yo ngaite changer tout fait donc libongo ambarakata mais ce que batu bolo ba misale ezate mama misale ezate na bagoigoi misale ezate pa bagoigoi gogo mona ka misala te gogo pa sala fo parlement simba parlement ngana mona mutu zo tambusa posa ngula zo bananga na lekio na politique mutu tambusa posa ngula abia lekinga na politique na biga tika na ngo beto bolinga botika na so okay na ngo wapi ngana ke fana c'est la TV ya boniko changer netinga moi aussi la penda bwana fan pe na lali non le bana za malade non bana makama mike tala yeba valeur à vivre maman na pesa conseil et ne lokele ke sengote lokola so itongo bimite poko bima wana qualification ba wolola yo nzamba va sentir que muto aza compétent nzambe soka pamboli o terre otika na nyongo no te ko pesa ta na suka pa bi ke muto na pimele pamba asambela ka te masa kele munanga na chai na kop asala ka misala mungata tanga te mena mona kenda ba coup de main aza courage comment na ko pimele masa na souci bala cha mwasi na ndako fona fungola o kama kama osmo yango moni batumi barata kop yo kana pete moni bato babonga camarade te bato bongisa ina famille komi kitana ya ko sanga ko boya misala te nde pese lupemba yana pato msu kame ko kufa na moi boya yo bude mais yo okay yo tali kamete nzoka kizaka azana kamya kizaka mais za patron amataki na faut pas mais yo yebi tant pour tindi ke peli comment ba tutu ba yete mais oya ye humilité na yo zo carte na nga benganga zo 5000 ma attaque mukumsa ko le ka telemiona garçon mo azaya tinga ayo yaka ndeni ni bien eloko ane marqué ko le ka bande ko ne tout au côté na dossier vie tio kama ko pe prêtre ba tu ba bonga na fi boy soko za mineno ko bonga ka te mikitisa buka mapeka ba pete na yo le fundu no me mango na bar mais na vie mona mututu normal atanga tanga te sone mala akola libanda mazana ba projet ko bomba ko le cabinet ko na banda voilà na tela ka fi ba tubere o ayebi français pirier o ko na famille bien de pirier o masana senga ka bilambala ayete wana foi o bengi mutu foi na musika pona lipape katanaka wana bilamba ekatana salité ngamo ko premier voyou na tamba na mapapa moko ya Charles ekosa pasi bakabela lamba na nzela nga bakabela nge lamba na mwanda
na chela po ba monela mbela ti la mana ati mutatali ka be jeune ma osuka bilamba bite vie zo chemise ola na bine merci na changer ka wan oya fo na tikeli challenger pona biso pe na la libanda na Congo ata 15 fois pona biso ke mboko ça vie ça maman na bitumba so ningi goy goy tigana lopango c'est papa ku faut te ko voyager ba goy goy na lofundu nga wata obike même na Paris na mone baby bana ba goy goy nga me pesa kana Los Angeles yemo kata tikia ngiringira okende ezate yene nga sana même fufu apoka no déclarer pas baleki na ye poza saka nanga fufu ko tela nga yango yo mabeta masola ma mais masola di banda yoka soka tondi poto poto amelaki salipa na sukalo tondo ba fourmi na yebi ba je tako bimena ko meli memi ba ko bidon atonda ko solo ko pile on dirait l'oreille ezali na Genève ayebi nyonso abeta maselaki sasa te kota azali ezali na Londres kota Tour Eiffel bazali na Monsieur Baudouin ngabe na landaki yango nakotaki na otata na desa fa unité yo kotaka yo kobenga butu mutosa bipelenga ya kobenga yo yebi botondi kisasa tala bato azo kombuye bango moko muta boye azo compter par obonga obeta masola minene ata muta zo bato wana balingi kopekisa bajeune na quartier basala balataka bilamba babimi na poko bafanfai na bakiti bazala l'air bana basi babimaka classe bongo babanda masola minene bengaka bana basi baya ofele bango moko kwaka so mama sabika pembeni kaka ah my god putain de merde moi ça m'a satali muta solo yeyo alati makasi wana bilamba basengani balati bachola misala bato ndele bango babonga nzonga nde ba premier le conseil kosenga bato ba 500 bango olenga ka kopelenga ta BRT nga kumisaka yo muso je sanga venga na kokwa ko na lubumu nanga yeso wa musicien musicien wese so ka sumba da bimisaka lubumu iye kwa kema bien iye ozo kema ozo dema nanga ko bimaka yo atana ntema kintoni bako benga na yo mais faut mona pe nango ti angali ombo pe tono le kanga ka benga na ko tiko na libanga otenga na libanga nini yo na libanga na orchestre nini basa bele basi banigasko boy na ke concert ba ya koko wana répéter basaka na simandao na kombolo kwa drum chiki bakumisa na bango na bango me ba banité chiki yo mataki lokola ya yere wana pe mama si ta zemi twin bolole akosami zemi anani ya shikito okoyeba bino mboka nabia moni mboka oyo bino moko bo mitema ngbanyi sata tala ka Congo te sata so tala Gabon na ba Tchad bino mo bola musaka sata soka ba bini to na mangbanja kanga biso si singa sata so kama be si se boya ta neve te to etonga poto zebe ebele bino mo bokota mangbanja apa ko saka blocage na zo bana yo blocage abatu boni kama mibala bakula jeter mama na yebisa mwasi ke ngana koperaka lokwa talika pantalon na lokeza ko avunga lokeza swagi te lokwa na kitisi pantalon masoke bima te se na mobala malonga te lokwa na ataki lokwa avunga atalinga chemise lokwa naketi nanga lokola bakanja oyo naki na logique ya bwekinga pa done na poche mbwengi po biso bachallenger totalaka soin te challenger babomaki buto na moninga pembeni otikaki buto longola eloko po kitata na ngai eza nde bato ya pembeni ekita chemise yo po kitaka chemise te misu na mbongo na ota chemise nini voilà mais yo ka bagoliko afa bima tanonga bien asa te kitata 100 fois tanonga bien ebongi mena bakisa français wana bato bakisa poudre bagoigoi balingi masola minene so basi bakomika pembeni batika telefone baka kotaba Facebook wana zokosa nataki jesi mais simbaki te nataki concert pe à Lorient bazaki na Ariana batuna ba masola concert on dirait kendaki babetele nyosa ke kangake ko sabafio ngape na zalaki ngako tuna mataki kote VIP kutu nana tuteleki na podium ndoko babetele masolo wana butia masanga bakutaki nango fete bombisi na program alili et comme puis asengi na poko l'air basi balekaka kanga fongola ziba butia vide nango 4 comme lokwa melebe ebele so moni basa kosa kolangwa mami cha moni ngata Ayo ko tele ya dido meri yo moko kelo za jena nyongo yo. Nyongo. Bota mwana tari kosi na nzala. Omona mwana libumetenga malokola nkau. Nikola nkau mwana fena kisasa ka kau. Ibumekoma kwa ndikila.
omona mwana tengama munoko lokola eloko moko mayapekisa teke boya nango su te eza te mwana koma munoko lokola amelaki nini kolia eloko moko kankau se mwana tali bisu mama azobete mbata oza nde moyibi boye mama aza mwana mokele nazoyeba na yo bana kisasa mwana azokola so alingi alala azotala mama opena mama na yo okwaine na faux poule mobali apiaka ningi otya bino 4 sa ekonzo mobali soko aza na 10 000 mbangu na bara yaka na kwiti bongo amatela mama mwasi mpe zoba nga mwasi ya kisasa otyenga litwe na moneke te na kimi ndakwa nazongishe biso mibali ya kisasa batoi na bafantire ebele ozomona bana baza na programme mabala te mwana aza ya bino melongi ya bavoisin tellement bavoisin batielaki biloko mingi akota na elongi na bango meme bato ya quartier bazokama o mwana voisin te mwana nanga mwana o te mwana okoya bango po mwana deja boya yo deja olambaka bien te supu no ngai elongi bepise epola na wenze noyebisa yo na mwasi misa akendaka wenze akendaka kosomba pondu to babwaka mpo batumba yakendaka koponapona mopiko ebien ya akotuta pondu boye ti meka pondu okaba nzete telema obima na panjiti fisi avant likolo basi ya boye banzobisa yo fo zako akanga technicien omoninga nga challenge mama nga azaka na seni te nga nobaka polele pays toza yango eza ya manka sambela nzambe eza courage opesi fi minene okufi kao landa nga kope nyonso komona sala nga aza moto amaseki te nga nakendaka wenze na esengo te nakendaka wenze na kanda nakendaka kopona mpe biloko bokoboyetango kara mikungu babiloko asombaka misili oyo nga mona olambisa etiai na nga na nzungu deja fo yina nini wantunaka bongo oyo olambaki nini oyo nde nini réponse na nga yango nyonso biloko episi nazotya me ya fufu kotuna nga tata nasengi yo moto ozolamba nini nanga pina mai ya lokolo mpo natotaki na nzela ya wenze naloba fufu mpo tindi yanga mwana sani yo okota na bonheur tala challenge a tout fait makambo si naloba eza boye période toza mama yokanga très bien keba na mobali oyo alingi ambiance mingi asisaka biloko ya ndako nyonso lokola moyibi omwana dimanche mobali aleki piaka azokosa kobongisa ndako na bafandela te na batv kolanda te azopangusa te azoluka nini ya mwashere kende kowete keba na mobali dimanche apangisaka ndako azoluka afandela te na manevre kende kowete mpo alangwa na po nayebi mibali wana akokoso na soso mobimba nzoka 40 000 ake ba nayebi bango nga namona ndako moko moto abali ndako etondaki apres 6 mois akende otala ndako bakiti etikali ya pamba banini eza te yo wana azokosa biso komini na koti ya mabe bakotelanga na butu bapiyanga na babandi nzoka nde ateka nyonso na kowete azokosa mwasi mpe so bazondima ngai boliaka na ye mama apesa conseil ndako ya nzala teka nyonso tika tv sino te bana bakolelo nzala tikela bana tv po tv otan batalaka badessin anime bemaka bango na nzala ntina prolongation ata match ya vite imana batie na tv kotala teke notema libanda esa loka nyoka abungisi mutu tika tv bana batala mposo pekisi bana tv bakomi kalme bakolela papa fu nakosi foyeba ndako ya bana teka nyonso tika tv et puis conseil gratuit soki oza na mbongo malonga te longwa na commune ofandi mpo ozofuta ndako cher ke bana mwasi apekisa bolongwa mpo alingi ndako wana moza na mbongo te akoboma libala 20 apesa conseil mwasi fo tosaka mobali alobi yango nalingaka mwasi ya français mingi pembeni na nga te basi ya français bakomandaka mibala to oza piaka alingi nyonso kaka na français mama bongo aubergine yo pondo apa motango aubergine yo senga solo tondisa wana découvrir tia solo pembeni so babenga bavisiteur baye zo baparti ya solo tindikela bango mabaku tia boka mabaku kote na biso oza misuni to opanzaki zongisango nsima kabola na parti puis mpo bafoite so balie soso bakoya su lobi oyo nabosanaki fongola alandi nzala tiela bango solo mpo balapa adunda boye bololo masisa fufu ondireki nini ekoki boye tiela ye ayaki tiela ye ekoki nini tiela ye supu ebele solo ebele
akolapa ndako pacho alingi solo wala ngama na komanda baba oleki ndako bana no bazali awati te bakala ya kende au revoir na yambo na soso pozonga congé yo na challenger on laisse blora bololo mama technicien de guerre yo na pesa planning so okoki kongo to za mai ngana za challenger tout fait comment ngaba na batoni tena pesa mo père fufe belole yo nani na ngayo sia na boko ya mukolo kola yo ozanga pe lipamboli so za na lipamboli nongi onginda yo na oteba piste secret yo mama mikolo kengera vitala na sekina challenge numéro 1 moni mboko eringi souci esi mbesi mbate yangani na kabeli nani ngapa kanga kilo zonse yanganga vraiment ngana na se madame soko boyinge talio na za propre me mobala solo ye ataka de point kolanda ngate shikito ngamona ke na wenze liboso madame na pesa moi si 3000 a saliti na regretta nga baby fallait 3000 te Congo baby mais 3000 le baby te yo 3000 na wenze budget yo 3000 a wenze so maman kenda ka wenze avant kenda ka 17h30 ba so beta siffler yo kota mona chando to kwei ngari ba mama wela bakanga chando kwei pona ka wenze mingi okura bakati po biloko na chambre fa de repos là tellement liboso misino ko memanya na moins cher ba otike yo ka donc kagera nga oyo chape oyo ngana banga Thompson tate katani na moi ya ba kateringa na mbelisa na kat nakosi so so na moto gwe koma ka Saudi zabe pisa bande mbele mbele mbabwaka gwe maruko Saudi na opesa ba shema ko boya ka tutu ko banga banzinjite so koti na moto ba virisi nyoso na mai wo shema na oto calcule la vie longwa na makama minene na via kwa ka okufa 20 combien de mabale kufi bino likola kozanga koyeba bino mobile compétent prestige ndako bana na tongo mama nani sombelanga miliki ani na tia bana ola école ça na pesa miliki changuba changuba na tia sinda na pesa schéma so king original oyebi ke soko sali poto na tongo bana basisa kalipa 200 te oyebi lipa 202 personnes yo kata tia na basani boka loka banu balola tikela bango après aussi ça va na konimba na zelo yo ka mama kukubana no bana respect balala ka vent njo kande poto faut yeba calcul ya vie na opesa ba schéma so moni mwana committee zero ni misuka pali pele kwa muyibi o message blog ezanga ti ke bana mwana lokoso ayeba ka keleso donc to lala na kolala vente fufu mu tika kina nzungu so na lali avant ba ko pilenga ba ko lia na sima omona mwana fandele formation na kwa kiti otaka okolala te na otaya oyo njonga nde fufu elali kuna na tolali te so tokolala nzela ma boko yo le baga za fufu na ba chauffer chela ali amanga ke yaya otiti filme te ekoki welo ketikalité na kotikala nini bana mboko yo wa bala nzala mboka ba technicien na pesa schéma pimela moi si bon mengo chaye kimena ndako Magnifique. Yo ndo pesa ngo forme. Comment est-ce que ndotikela mikuma no panzambe? Seigneur l'aksanga direction a fina ko bongela wapi? Mais yo tambela ko bunga te pona ko bonga ndo zo tuna nzambe. À la zone direction. Direction ya wala so kende mwanda ba ko to kasa. Sia. Bino baba ventirien. Yango moni tous les prières ya Congo anja kitsa volume po nzamba yoka. Ezara sa. Panzamba lo ko baba. Pour j'ai mis sur yo kami biso to baby ba to kamba bien quoi yo kama ba prière à Congo ta baby se bele ma pambole zate ba prière à songi ba prière à rankine ba prière ko pota baninga yo ko mutazo samba zo kompara fine na ba fasi ba koti sikata baninga ba esika me bangindia ba sombi ba kiti ngaka bibonga tala mwana ona classe na diplôme kuta tanga ki bente mabimi lore ya mwana nga zuite o prière ou accusation songi prière be pas nzambe conflit ba prière ba congolais nzambe boko te la conflit ka bokili nzambe nanga ta agi nanga na nuni me na zimbongo te est-ce que ça y est ba ko poso ko batela ki te po pona nini no te original so yo kinga champion na te makamba mikie o mo beti mabaku na vie ke bana mutakelo tuna ba prophète na ta vie nanga goy kura jabi ke sana bina tongo journée za nga
côté tu na kotamba na kotia mutu mbongo kobima on a kozonde yanga na kopesa ngo effectif corrige première prophétie ngamo kolonga na kelanga lipa voilà ya ngo ko sa mapepa ba prophète ba ko sa mebele ane ezaya yo wana tomboli kitezare mae c'est la rema ti ane aussi la rema bongo nini batikela mutu na ndako loka facture courant bongo nini jamais faut luka faut luko kembi la mo o boya yo na kitalatala o ngai te yo mbanga mokate si saka ba défendre tout na mutuka tsholo ba ke lupango ba mekanga to ba déformer longi nanga nzala nalo bana yo mama ondi mangate obunga te mwasi alembi libala mukembe katali kitata baluki na sima masoko ekeiwa wapi esilo wapi na tibeleze kiti mupepe je peux sauter mobile okango timbali ngaki malibala bakisa se 2 millions kene ba bizala wana 6 mois sakana sala wana na tamo oyaki bamba sakana oseka na ye biso ba challenge ngana timbela ngoko sala 6 moboti bana 9 obotaka demi challenge oki mate osawana oyelaki ni waki libala mboko nango melaki na barba masange zaki apamba original tambola nekenge oza mboka te conseil kaka linga yo kotala bilamba te telaka courage na kozwa mbongo po a partir ya mbongo soki ebele nde bilamba eza eye ke bana bagarso oyo balingi bango mo bazala propre koleka basi fo mobali bagarso bakoma soin bino mpe basi bolingaka baventurier mibala bakopera bolingaka bango te bolingaka mobali oyo soki aya bando betele masolo mindele bete omanga makambo ya français akamwe na anglais wana ke mama ye nasi entelo botuna kutu bamama te afolinga mobali fotuna bakamaradi bakamaradi bakotala aza swage elinga donc emitiki ozwa semi soko olingi mobali moko loka bachallenger oyo batalaka tricotage ya makolo ngulu me budget oyo te kasi bakamaradi moko bapesa bino mibali te oyo te oyo aza swagi te mwasi mobali boye mpenzo présente na miso ya bato berere bosala orotuna mama mambala batea tindona mobali yango awa rien nde peut bokoyena bafaux pour donc okoma momasi moko mibali 5 ya papa koko ya iphone oyo ya quartier apesa ko boutique soko olingi olala oyo ya fiancé ndo azaka na école bokutanaka oyo mosusu bokutane na nzela mama yo moko yomoni bachance na bino perturbe mibali kutu bakoma kobanga engagement ade basi mpo na perte mbongo eleki atikala na moko mais yo mwana mwasi oyo bosona mobali alingi yo abando pesa dia confiance na famille mpe bakotisi ye mais téléphone okosone mpe okiyamba na pembeni motembi mpe na mobali ya vie ntango azomona baboyo foti ya nani basi ya lelo so elika mungana yoka soki nyongo moto akofutelo ye mais comment babenga na téléphone akiyamba pembeni so banganiseke mbanda moto abengi yo yango bino basi akisasa botuli à partir ya comportement boyebi koaffiche comportement nikotelema liboso ya mibali te après na église oyo masque de vieillesse na bapaster na bino ya lelo masque de vieillesse attitude mobali ozolinge na vi soki ozolinge telefone yamba na misu na ye ayoka pene na bengi osima yamba pembe na batene ebi likambo oyo yoka ye te apres soko ezaki makopini te mbanda motema mobali esili ye wo ntango kobaluka bupia mibali bakimanga comportement na langage soki mobali aza pia akokomaka presa kolala noki soki aza na mbongo soki osa koyambaka lokola atyebi na match kolakisaka bato lokola ya feke itapa nini ye wana te mamiki eyeyo po asa ya dépense tanta challenger oyo eza texan leki nazalaki na pasi fo na frena dépense ekomi eke ocelanga na sebomela na odele babenga na cope mo rapide mbanda nakenda mungwa na nzungu challenger atembe yo yeba mutu talanga so balinga 3 fois challenger ballon d'or tout fait likolo ya difficulté nzamba pambo. Voilà, le pasteur John, question nanga tu n'as pas bien répondu. Et ça là qui jeune fille ba jeune garçon to mona ba ona moi de to sa émission we ba ona nda mais na pourquoi ba ngwana nde bolata ba bilamba cher ya iPhone 14 so zo rambongo wana wapi po ba so tuni okota na copy kotuna ratini mwana ke mutu mtazana vina salaka mitu kanyo seleka na prince utana fana normal na mutu ke musala te mingi ya na mafia yo baka ke vie ezana banzele ebele o asalaka bongo aza kopo bakini o balianya na lunda na Dubai ebima wapi kaka moko bafutaki mabe to bafuti moninga ebele pese zu apwati likambo eyebana tambola na koto ozopesa ngo miso makambo baninga ta lokolo moni te pasi ya moninga ete ya yo oyo abongi beta maboko yo nde tia fina kwa clôture ngakolonga na kolukela nga nga to ya loka babusha dame
bazotindika biso oyo akolia maliami oyo akangami na kwa etikala oyo akotida masove baninga vie eza pete mama nanga na calcule akotelaka baninga te oyo ayebi etiaka so na poka ye moko ayebi ngolo kosimba to ekobeba ye moko témoin conseil kaka na vie salela yo na niveau ozaleli ngopia nga raison ebele tobeteli maboko tokumisi bango na miso ya nzambe balingami te amena mokili batriche ebele babimi bapiaka toololi bango nzongo na miso ya nzambe batamboli fa normal noka babongi to tomoni bango bato pa nzongo batamboli na fa normal soyo eza kote nini olingi otriche babetele maboko totambola na fa normal bawolola yo ngai naponi bawolola me natambola malamu nde makambo na ngango wana shema nasukisa ngai na place oyo nasuka oyo eleki ngai natalaka te mama oyo eleki ngai natalaka te na bana makambo eza clair nasambelaka nzambe mpo na bomengo te nasambelaka nzambe nakufa nakende lola koluka eza nga kobatela nga kobonga nde ye conseil gratuit natomba vi na nepampe yo soko bali nde na bala yaka tofanda combien eleki mabala alliance combien mwasi mpe respect pa mobali na bana mpe babi papa solo ye na bible batutu nzambe apona bautaka na libala alliance je fita ezaka mobala alliance mwana makango mabotola mpe ya bima moko mwamani bafutele mbongo mwana ngo yaka na kindumba mais koma soko bali kama na alliance ozolakisa alliance mais pite esila te toyebi kindumba tina ndako kindumba tika nga na yaka tofala na nga mwasi na nga lilenga nene nasema aja mobala fi na oye naza pia kerme na challenger banda na zoyo lala nzala bamonaka bakiki te mais tant ozaka na mbeto na kitikola na masolo bolingo ekoma lokola éponge bana bala na kitikola moko atengama kaka complet sakana yo bar poto ke bana leader so yo kinga o comprendre nga papi c'est clé biyaya et puis na remarqué ba android mingi so ba pelité mais ba téléphone o so ka semi na excitation o ba semi ba pila ta na excitation vimba poso meka na maison to mo chamola et yamba ba pela mbongwa c'est la cri ya kasi ka o moni mbongwe mais bino ndeli ka potar makamba batu ya komi na niveau nini babenganaki ye obekisa unité pamba yo obela misi kwa makamba batu tala pasi mbongo eza yo challenger natambaka tongo lelo conteneur ni ekiti kotali bongo nakende challenger konyoloka kaka ya boye nakei napesa bashema challenger se mbongo ekoti na poko nde espoir ezongi wana ndo tuna bato eza nini po solution ekoti na poche sa solution na tuna bato nokobela esoma okufi ama ate makamba mike naningaka te makamba bato natyangoka mingi nakobela esoma nakoyina nzambe pamba ndira asalanga mabe eza na petit moso kaka 24 me millionnaire kende eza ya yoyo nga atalaka bijeli nakoti na journée madame sombe ekolo mwana ofute minerva oyo etikali tya na ndako ale toke papa kiki ye beta masolo makambo okoka tuna makambo ya chef ya compagnie bafuta mokolo nini oyo shedi bofuti nga mabe nayebi libende na teki nga eza clair ofuti nga be na bateli musala ofuti nga mabe nayibi beta masolo ekoki na o yo mete na matia na nga mutu musu abungisa ye bakamera bambelike yo nga nayibi bakamera mpo nasesa nini chaîne na niveau na nga mpo mona mokili bengra baebele yango batindelaki yo nini yango mpe nayebisi yo période toza classe ekomi ofele zongela classe nga nazongela 5e primaire na double te ya bino nini 5e primaire nazonga 5e primaire tata 5e humanité te poani bo primaire kuna nakoka te 6e kutu primaire nako 5e primaire période toza obana nyonso tout classe ofele ke bana bekola bibamba oyo ezalaka na 3 classe premier 2e 3e lokola classe eza ofele bango bakosenga bana namona bana bazotanga yaka na 2000 francs yaka na 3000 nzonga nde ekole basese na motu okaka koki ofuta bamete etako mopie bana baza tala ebene bekolo naolobe na yo vérité kende na bekola leta batie ofele tangisa bana kotana mpenda baumela biloko basali na suka nde naozongisa kake olingi vi na opesa o forme talaki talatala okobeta moto masolo te talaka age okomi nango nde okoyebi ozosaka na vi toza nano o match ya deuxième mi-temps polo olongo ozoi mavilo kama seki tala matokolo ndenge ekatani yo ata okiti age mandefe okufunda kokoli ozomona mbanga ata tokati kofi oyebana na ninyo ata okomisika pembe na yombo ya mindu matama ekodesine tokei sakana nayebi pia kere tokitaka age ngape nakitaka age ebele wana ni 24 ans yo banda na yo etali yo na bible akangaka moi batuna ye yo otuna yanga atuni yo nani 24 ans kaka yo mpe nanga na 5e mbongo
otuni nga jina pesi wa jina ngai ke mabe komi wa wapi sakana soko nuni na pesa conseil mama boye tala zala kiaki zala mukolo kendo fandela ndeko na yo soka ke kope simita ndotaka mutafene nga ye yo okomi na ndoko kana kite na matanga bando talo 3 fondiro lie mutu kolipa po nango matanga moko tala ebendana mutu aye matanga zotaka kote balambaka yo tala mutu ebembe to tala nde kote balambaka mboka oyo peyo yo mboka za makambo ebele secret makambo ebele ngai nasila soni ngai naponaka te epi ngai na ke bana moto akomi fiaka moto akufi fiaka kosala dépense ebele te d'abord amemi bino mikumba kosi bino akosala asali te alie na batuko bopesaki amemi atike biso nuku bana na mwasi non epuis mbongo bakotisa na matanga bobombela yango bato batikali bosele so apesi 4000 dollars matanga boseleka dépense à 600 kutu 600 ebele 350 oh kwanza ibaki mbala moko lokwa mbala moko ala na morgue te bobombe bebe na ndako bofinika ngo mungu akopola te bofungole mungu bodulise mungu apapola te oyoki bosombele mabana wenzaluza bobetele siate boluka ko menisi ya quartier bosombi basete na tomba bobeti bomami ke wana po mabaya 4 koli atamo ba 25 dollars akende bongo boluwe pe kombi te 207 te botelema nde na re bozela bisaki mbanseke bongo bokosela kwa mabaya bakela temboli makolo bokote na kati kote bozolela kuna bazobela kimbantsake bokene bongo ya biso nini akola mukatu nana oyaki na nini oke nani nani mikumba bana tozango bango charge akende ka boko yo nga na bano polele sakana nga challenge etufe yo omema budget po bazoba basalaka babola ebemba ya kufi bakabelaka bango te basali cotisation na mawa 4000 bakisa dépasse 3500 na matanga yoko bango na réunion ebemba ya ye memi mbanga bakisengi ngai te challenge etufe ndakufa tike bino charge dépasse 3500 3650 dollars botiena yaya 300 bokaboni bino nyonso mwasi na ye 1000 dollars ya ke na bana soko si mobali bala tosuki awa makambo 40 jours mpe ezata zaka na nini mpasi ya 40 jours ke bebemba mobola somoni bato bazaka kolela na suka seka kee na banyongo na bango namona bamama quartier bakunda nao te namona adefake na suka akwesi na mombongo abaki onso atalika bakosa biso nyonso tolingaki nani alingaki mobolo tolingaki mobola oyo amemi ndengaki funda amemi nyongo nyonso omona te asalinga mabe wana baosimbeka kokwea te mama osimbe 2 personnes asalinga mabe seka defeke 10 dollars avada ye mobala tembe ye mpo balele na kimia avokufa mema banyongo mpo koleleza mingi tika baona conflit sunda bao mwasi na zeme munene mpe sambe eza mapasa tika bana 5 batelengana bakoma olela na basini naleki aye mbala moko likambo na etalinga te okunaka ngakutu ntango ebemba mobola tala badiscussion deya na koswana kolelezaka deya boye soko alinga yamba ya baluki ngai te mama makambo na bino aka bana mowai so papa azalaki pierre batelema loka na nzala ipa papa akufi ipa yo ipa mboka te tala nzambe apambola osekia sakana biyaya voilà, chers téléspectateurs. Tokomi nazuka émission na biso to seki tellement pasteur John dernièrement on a numéro de téléphone. Alingara bino makasi 084 75 18 112. Vraiment tu répètes base. Na ofungola makama mikio eza conscient. Botambo na mulonga mvutema pamba yimo kupepseli yoyo. Na vie faut la concentrer na elini na okende wapi. Talanga ninyo zo sala ngana sala boy. Est-ce que budget na ngana ngai ko misanga? Même chauffeur a fait camion na parking atala que essence ko misanga to te. Na te polele. To comme na lero tika ma seki cha pembeni. Soko sali arrière kaka bato sangana bango ba ko chola yo vérité à vie. Muto ko seko mtamusika ta. Koto sala kana sala. Wa yebenda ko seko mala malam. Conseil. Zamba pambo.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Pour cette occasion, je profite de dire un joyeux anniversaire à Rit Bikia, la Cléopâtre. Et je dis un grand merci à Rit Mutombola Moseka. Et je dis un joyeux anniversaire à Vicky Tabazo. Je dis un grand merci à Rit Bikia, la Cléopâtre. Je dis un grand merci à Joyce. Je dis un grand merci à Josué. Je dis un grand merci à ma fan Nabiso, surtout Balandaka Biso, na Josué Lokamba. Botika la branche scotché na chaîne Nabiso. Et on se retrouve prochainement. Bye.